Tu que Empire du Mal ezali. Ba tout le roi ba Charlie. Ba nani ba ko sala ba campagne na bango mabe. Ba mon artiste na ba tendenga kangami en plein concert. Comme ça na ko sala la machine te. Yemba pe na voix naturelle. So totali na top 100. Ya ba meilleur album. Album na bino zalarata. Bote karawap. Artiste musicien beaucoup de Saraza grand, ils ont évolué sans club. Ouragan. On a dit que tu viens malange, na boboule. Magamba kala, bat baobi na nde ki lelo bo obayembi baza ki kala, mais bayembi ki lelo. Et puis chanson moko, on a mana 1.30 € et koti na meilleure vente. Ouragan. Voilà, merci Nabalandi Nyonso Baroulandangai na Global Télévision. En tout cas, restez toujours branchés sur cette chaîne pour recevoir un peu des analyses et puis des émissions autobomisara, surtout pour nous communiquer bino à temps réel par rapport à l'artiste qui est l'artiste Ferregola, l'artiste du moment. Je sais très bien que vous êtes nombreux. Ça dépend, on a R. Obo, Kolanda Biso, bonjour, bonsoir. Nabino, en tout cas, Naibite semaine oyo ekobandaka kaka malamu pe kosila kaka malamu elongo na Nzambe. En tout cas, merci beaucoup. Na l'artiste Ferregola o déjà ndetolobaka chose promite, chose faite. L'artiste Ferregola déjà a fait album Auto Benyi Bongo Dynasty volume 2, mais volume 1 a fait déjà na précommande. O isa déjà kuna. En tout cas, félicitations aux Gaulois, aux gladiateurs, en tout cas, na ndenge pour que vraiment ko somba album wana Dynasty na précommande. Les arola qui s'attient bozala qui déjà préparé en conséquence pour na soutenir l'artiste Ferregola. En tout cas là directement je tiens à dire merci na bandeko tuba ko tala biso, merci à Bruno Lubika Mbonga propre, merci à Eric Kalonda, IGF depuis Lubumbashi, la Pesho Bambote. Merci aussi à le président Soubiri Kazubu, Motema ya Mama Kabangenda et Marisette, en tout cas, la Pesho Bambote. Pourquoi pas Alain Kanyama, le communicateur le plus influent, je te salue là où tu es. Merci aussi à Janice Tachungan Poutou Bangamuchuri, le gourou du temple. Pourquoi pas na restaurant 5 étoiles biso na biso et pas vient na biso Sims bazalaka ensemble na Eclipse Lomingo na lobaka restaurant na ville à Lyon ezalaka moko bomona ke Didier Nzita apparition na Lyon azaki déjà na restaurant biso na biso bakutani na vient na biso Sims c'est sali kitoko na elengi. Merci à na bandeko tuba kotala biso la di fumu mokonzi ya Aloste motema ya Arlette Fumu. Merci à la dame des dames, madame Laurentine Lola, je te salue là où tu es. Et na bandeko tout vraiment ba kotala biso sandra ngata maman na Petit Brown Junior na Broly 10 match 3L Magique Lotis Longi Lufwa Nkenda, en tout cas ya Rosia la Taylor, je te salue là où tu es mon vieux. Na bandeko tout ba kolanda biso na uti kolobate ba Gaulois bazala ki préparé en conséquence pour na kozela album Oyo Dynasty volume 2 enango siko. Na bandeko ba kotala biso tant ba Gaulois ba bandeko insister que faire abimisa album ezalaki sympa, ezalaki pour rien, bazalaki déjà préparé ba bomba ki ba mbongo na bango na kisangala pour na kosomba album. Donc, les Gaulois, ils ont déjà préparé comment aller acheter leurs artistes dans la plateforme. Il y a téléchargement.
bakosomba surtout ba plateforme oyo eza reconnu, ba Apple Music, toza na ba Amazon, toza na ba Spotify, en tout cas ba plateforme oyo eza reconnu eyebani eza ebele, ba boom player. Donc bandeko baza kokende kosomba artiste na bango à temps réel, parce que depuis musique ezala musique, album na précommande. Je dis bien, depuis musique ezala musique, album na précommande. Balancer ka chanson promotionnelle moko audio massivement bat ba okende ko somba. Et puis chanson moko oyote ka mana 1.30 € et koti na meilleure vente. Ouragan. On a tu bat musu ba loba viens malange na bobule makambo akala bat ba obina nde kilelo bo obayembi baza ki kala mais bayembi kilelo ti malage faut mon ndenga zo naviguer. L'artiste Ferrego a laissé vraiment le temps bandeko ba consommer bayoka voix ya vient na biso malange bayoka na boule so bayoka na rumba kilelo na rumba trap ya artiste Ferrego la bo sentir que non tango yemba ata mo pepo ragana zala tyoninga na te oh donc malange oya wana a s'imposer oh nazalaki toujours constant et s'évaporer oh sentir que non Dion a bango mi balé tozu Christine Diamond au sentiment que non na voix féminine wana donc et finio donc et ça les rumba wana en tout cas kitoko et ça longo kitoko bandeko botika koluka sili na mutu ya libandi toyoka nzembo boyoka maloba boyoka conseil oza na kati nzembo wana eza banzembo mo te ko buka lelo la mbalo na te faut attendre refrain ba tutu bakanyi ata mo pepo ragana zala toninga na te oh sentir que non azawana amati akiti ache azana se faire repose au sentir que non association ya bayembi bandeko bayaka asalibo azongisi bote. En tout cas félicitations à tous les gola, tous les gladiateurs, tous les mbaté. To continuer ko sala to somba album na précommande ndenge to ko somba. On a minute Sony Music à Rosepela. Merci beaucoup na Clem Blessing. Merci beaucoup à François depuis Canada en tout cas na mambo sala et la kisake bolinga l'artiste Ferrego la. Vient na biso ya loboko mbenga. Oh lobi bien si il s'agit de sala ndenge bango basala to ko sala yango cette fois-ci. Album oyo to ko imposer yango ko beta lisu makasi awa na Kinshasa. Ndenge bandeko libanda ba ko somba. Kinshasa peza ko somba. To ko imposer ko beta pe ko sarate parce que album meza kitoko. Bo senti ba morceau de banzembo bandeko ba ko yoka soko sombi album na précommande ezo la qui ça déjà que album eza quoi et annoncé déjà la bonne odeur parfait mora kitoko eza dispatché na Kinshasa ya ko la qui ça que l'album Dynastie arrive le 13 octobre sauf imprévu album Borozwa intégralité bato tout basomi na précommande dans les 13 so dans 5 heures so dans 0 heure 1 heure pouf et côté le yoki banzembo nyonso otina kitoko bandeko musique ezala nango musique mais façon faire a commissi musique qui passe sur le plan à vente sur le plan à achat faire a commissi musique qui passe bandeko tout ba comme na objectif ba sensibiliser ba fan na ba somba album oyebi de lelo soto fandi ba musique betaka la ba bar awa so koti na bandaka bato na ba flash anango na CDT ya na flash ya moni biso sikona sur le plan industrie et stratégie l'artiste Ferrego la to tie album na téléchargement somma na téléchargement et comme le mba moko sala o ko sala l'essentiel biso to ko ata yoki na cause on a 100 fois te ba copier le bino ba ke pesa bino ba kabwana ba barte somande album faire a commissi musique qui passe ya moni manzumba a koka lisusu ko samfolete manzumba
pema koyemba zo kokate ototine katani en plein concert amo bele la dea yemba bino bokumisaka za grand yemba artiste musicien bokumisaka za grand azo évoluer sans club moto az international azo évoluer sans club et salama wapi na musique nini parce que artiste fait rigola yewana ana Sony musique a beteli bango dynastie volume 1 et na dynastie volume 2 EP1 yango wana batu ba ko consommer bali ko tika faire te ba kanyi faire singana mokaba babiti artiste fait rigola a ko sala makama malam bande ko belé ba mona ngolo kwa ba 26 mam ta ko loba na télévision les gens voient que tu as ko sala ki jalelo. Si une maison de production bimisi 500 000 dollars pour produire artiste, en retour, cette maison de production a à peine posa ya bénéfice. Ce n'est pas dit qu'on a bimisi 500 000 dollars et qu'il n'a pas 200 000, 300 000 et qu'il carbo. Non, il n'y a pas cela en retour. Musique au bêta et ça la nini. Batuba somba yango ezongisela bango pe kanyaka et puis ça rappelle maison de production courage yako produire le sous artiste à deuxième étape nenge artiste fait rigola ko évoluer bande ko mususu ba lapida bango na ba maison de production ba lapida bango yango moni tant ba wario boko zo temps yako se distraire bo sala la biso promotion bo luka pe moyen bo texte ba bia ya yu arena na bino. Tant bon soit tant ya kolobela nzemba ouragan na ndenga mabe bozwa tant koyekola ko somba album ya artiste na bino so totali na top 100 ya ba meilleur album na bino zalarata boteka wapi na moni ndeko mo azube kuti artiste na bango azo comparer on avec kuti nzemba ouragan bimika mikolo pas même une semaine. Faut mon abatumito zo pété. Les gens ne comprennent plus. Toyeba ma musique. En tout cas, to zo temps ya royeba musique. To zo temps ya ko consommer ba artiste auto ko kumisa. O préféré nanga na linga ka oui. Est-ce que somba na Amazon, o somba na Apple Music, o somba na Spotify. To boya ka ko sambrier. Tout le se distraire na bino parce que l'artiste comme artiste fait rigola bo mona salati abimi pour na sensibiliser ba golo ba somba na précommande dans le bien depuis musique ezala musique nzembo moko ya album chanson promotionnelle et na meilleure vente na Amazon ba golo ba compliqué. Tu album Dynastie volume 2 na précommande album Dynastie volume 1 samedi to lali to la muti na première position na top 100 so totala deuxième volume nanga bimi boy nanga bima les 13 to totala sous achat pourtant ba resanyisa objectif ça faire rigola à disque platine donc objectif ba golo za ngona bana souci na vente physique et ça la mato yebite artiste ndenge ba rolengela na maison de production so ba repesa biso directement na vente physique parce que ba golo bana rage mabe bana posa repesa faire gola disque platine o eza vraiment ndenge tout droit ko ça le kate ya ko corrompre pété donc ba golo ma ba ko somba pour artiste na bango a mériter. Yon a bise bino ba trace à faire oza kotika na musique musicien o rolanda yango a rolanda lokolo bien ba trace à faire donc musicien o rolanda yango a rolanda lokolo bien musique yo rolesa musique te musique ne faut elesa yo pourtant on na batuna yo o na batuna o ba soutenaka yo esili ça là c'est un effort et remettre la bonne musique n'engagez faire un chap empreinte au senti que non album Dynastie Vol 2 to yembisi na biso ba artiste libanda te na 1
toyembika na ba artiste o bobengaka local obino lo ba artiste local ba mission o basila obino bolobaka biso so to récupérer bango to moni ba voix o mankaki bato ba voix o il faut to zomisa yango so nati lelo boti vocal à Serge Mabiala pendant l'accent na batuke faire aza n'importe qui te tala bien na ça ti choix ya ouragan poza nzembo oyo parmi ba nzembo na album na CP la rapé nango faire ayemba nzembo na tout moment ayemba yango pa lingaka yango yanto ko senga na ba Gaulois to sauver notre artiste depuis que empire du mal ezali ba tout le roi ba Charlie ba nani ba ko sala ba campagne na bango mabe ba mon artiste na ba tendenga kangami en plein concert comme ça na ko sala la machine te yemba pe na voix naturelle nenge ferigo la pesa kamakam yemba pe na voix naturelle c'est très important bolongolo faire aleli kama makila faire aleli mbongo ya francophonie ya bino nini bozela les jours où on faire gola une émission tu poser question wana à répondre botira ko kanisa likolo ya artiste botira ko kanisa Charles Zagi chanteur obane oyemba maintenant yo ko soutenir motu oyo obenga pe faux chanteur motu o critica oyebaka te ah yango moni faire a comme un peu réticent na makambo etali ba journaliste tant bozwa temps ya kobuka mais bozwa pe temps ya ko préparer ba fan na bino ndeni ba sombaka album félicitations à Trezeguet Trésor Moscou en tout cas et la tisi que musala auto potana dia ko sala année prochaine pour na volume 1 na volume 2 déjà et puis si résultat est bien merci na ndenge sensibiliser rappel bandeko na capture au sombi album au tindi capture c'est très important c'est très important ya loboko mbenga lobi si photo sala ndenge to salaka ndenge bango basalaka to ko sala yango on va imposer makambo ebele na musique ya mboka oyo parce que to moni te bato belé bakomi ko luka loka ba fignole loka ba fina faire mais moto faire zo ganga ba bien fait artiste za ko ganga a complicité na ba fan na ye baza lisu likola lisu ba ko surveiller artiste na bango na ba panios o ba ko sala yanto ko senga na bandeko to balinga ka faire le 22 au na Camp David na ngana maboke dans na virage ka tinga kati wana to zawana le 22 donc boya ebele toi d'entrée ça à $30 papa maman mema bana boya na Camp David wana faire gola robeta et rose appelle concert de revoir pour orchestre et s'envoler et les États-Unis toi on a tourné États-Unis Canada Brésil après ça to yende to talisa siko mandoti koto ya Europe botika faire bolo ba faire soso ya mboka faire boy botika biso to beta musique to beta ba concert après pouf to longo to kei donc biso soko landi trace à faire oza la bienvenue mais soko yo landa trace à faire na mafinga oza la bienvenue ti Gaulois Gladiator le temps est venu ya ko consommer album oyo to somba yango na précommande to lela ti trop album ko bima mukolo nini faire gola makambo ezali pesa makambu album yango wana album est déjà disponible donc bandeko to kende biso tout ko somba yango na précommande et osala bien les 13 et on aura vendredi donc les 13 c'est vendredi tellement les 13 c'est vendredi ils a sorti mondial ya album Dynasty neto ko yoka yango ninga ko sakana te donc il faut vraiment tout ça la promotion à kitoko
to ko assurer ba Gaulois album oyo y compris dans la télévision, il faut éleka. Tu as vu déjà les clips, il y a Ouragan et ça déjà prêt. Bon mon da teaser nango. Elvis Pocha au balancer biso ba photo. Bon mon da teaser nango. Donc vous allez vraiment motiver vos zela album oyo. Somba yango na précommande zela ra so ba bimisi pas. Écoutez l'homme maman peut ça la bien. Parce qu'avec l'artiste fait rigolo ande to koloba. Maramunyo so ba golo ba bongisa ki yango. Tout c'est déjà préparé. Donc tout ça on a vraiment pour na somba, to consommer, to consommer. Tu as déjà la directive, tout y a vente. Tellement tu as eu la directive, tout y a vente. Tu continues au somba. Faire. Pas de distraction. Tu as une attente que tu balobi non. Biso concentration. Tu as une Gaulois na esprit album. Basomba album na ba plateforme ya téléchargement. Tu as une attente, pas de distraction. Si tu landi batuana. Si tu landa ba warrior, tu se distrait na musique na bango lokuta. Bango basomba artiste na bango te. Ba tikala jamais ko somba ye. Basomba ra été. To mona répété na ba top 100 ba album na bango jate. Ezate artiste atika maison de production na a défaut. Il y a achat. Basomba été. Aboma bango. Ya mona ko mobimisa album pamba po asanini. Afuta banyongo. Et loro bazela pas artiste na bazwa ngote. Mais sur la minute oyo ba benga Sony. Neni évolution faire te Sony ma bien faire nyama. Faire azo teka ko sakana te tout ka na oyebate. Faire oteka. Sote mal artiste faire oteka. Bolanda lokolo balanda ka makama malamu. Balanda ka makamba ditoko. Botia rolanda makambo ezanga mutuna makolo bolanda ne makambo eza bien ba bonnes habitudes yango balandaka makambo kitoko ofera osala yango boti rolanda bobima muto cha makila asala kiboye makila jezo ganga distraction matanga pa bapa ezala nango ba papaya bakendaka pas etika la pa bakolo matanga. So kufeli no yeba passe to choc o esalara ya kozanga muto bozalaki na ye o bande ko benga o bande ko solula ne comprendre ne biso be héritier ibula to comprendre na choc o to anango o tilelo pota onezo kaukate mais passer na motema surtout bino boye la faire o pa na bino bo lekisa yango. Mais pas faire éthique à la pota. Tout na bayo ba koufela. Soko koufelité au relais la té. Mais soko koufeli au relais la kaka. Ya mutu mso a koufela so atie matanga mso le la ne kaka. Donc c'est ça. Botika koya na ba chantage pour na ko discriminer l'artiste. Artiste fait rigolo ba te belé ba poté buzoba. Na ba façon tout y a tout. Mais il est toujours constant. Il fait toujours son travail. À tout moment, il cherche à repérer ça, ba Gaulois, ba mourir, ba gladiateur, il a repérer ça, ba mourir la bonne musique, Parce que on peut ba tchab esprit, ba tchab matoyi na bon pour la musique à faire. Mais ce n'est pas dit que marambo sili ta. Tu as un volume 2, tu as un NAD. Ce qu'on va surprise c'est ce qu'on a DP. Ne bokamo. Na delisusu bokamo. Bon se poser ma question na ndenge bokamo. Faire ego la vaut de l'or. Merci na bandeko tout oyebi ke moko ya ba chroniqueuse ou te kotika biso Elvis Pocha ko balancer biso ma image est arrivé. Il y a Sarah Lula ndenge pa yaki ko visiter famille
il y a illustre disparu Sarah Lula tozalaki na ye ensemble ayaki kotala bongo mama ya ba Flore Matinisi o atikaki biso bakutana yi pe na mama et l'artiste a sololaki par rapport ya ndenga kutana na mama alobaki très bien pe lisusu après enterrement akoya parce que azalaki na Flore bandeko ko soutenir ye pe na ba concert ça n'est pas une mission, on sur la bien, à soutenir ma makasi na carrière na ye, à l'obéir à cause de la ta après enterrement, à rouler qu'elle suppose na comme na maman, net olo parce matanga, pas bateau ba uta galibanda, et zala ba paya, mais pas ce tir à la capa na biso. Na bi kende na olo ba Elvis Pocho, à rebalancer les biso image arrivé à Sarah Lula, nenga eti na famille il y a Flore Matinisi, en tout cas, ils étaient un peu sombres, ils étaient belés, allez-y comprendre de matanga, donc l'artiste a sali au Sénégal, a sala et puis na nenye abimati atendaki. Merci beaucoup na Big Manager, merci na Kiro Mbengi, merci na bandeko tout batali biso, merci na ya Pichu Botoko, ancien Mundele Ndombe na Pesio Bambote, merci à Maître Junior Mundabi, Maître États-Unis, merci à 2G Blaise Polo. Merci Nayo, merci à Maître Jip Bilanga Makofi, merci à JP Minza Big Manager, merci aussi à Christian Ngani, merci na bandeko tout batali biso yani Kaenga, la vraie monnaie invisible, merci na Orsini Lumene OR, merci na Elvis Pocho qui est vraiment derrière la caméra, qui assume la charge et la disponibilité de cette chaîne. Merci beaucoup Nayo, merci na bandeko tout au batali biso en tout cas. Beaucoup mais la biso à temps réel bolanda so vous comprendre était pour na resomba album na précommande benga biso numéro za affiché wana pays ozali signalé biso to repesa ba directive qu'est-ce que tu vas faire pour na resomba album na précommande. En tout cas profite toi ya resomba album na précommande pour recevoir ba morceau ya banzembo et osala biso kitoko na elengi. Quant à moi héritier Ibula tomonani soki nzambe azondi nanute.